na cadre kala ngau kala technique mama moko atekaka bana bitendi na wenzi ya makala Jojo Lukoji azalaki sima na he kala ingangu kala technique o lingala facile betaka sete bonzi melangai ezofanda avec impact na idéologie tala neti mama na biso oyo atanga na foyer afandaka pa mananda kute ayekoli mosane kitoko na cadre ya vacances oyo mama zali kosala bana ya bitendi asala kayango kitoko pona ko permettre na bana nyoso bazana bandako oyo ata parana za na possibilité ya kosombela e jouer ya kitoko ya monene te ata mwana popite le kisher nzela mukuse yango yango mama zali kotonga biloko oyo bitendi ya bana ko permettre mwana za na mwata ya ko se distraire asala je ya papa na mama asala bana bitendi ndako bitendi ndenge kaka idéologie zalaka yoka mama nenga zoloba nazo sala bakiti ya bana na bana mantanga na bambeto bana musala nanga oyo yango na bikilaka na mumwana na bana kusala foyer na tunga batapi na bamoswa na bakuse na lina kende senga te bana na maela nanga ya kala yango nazo sala musalo bana mikeba ya kosomba na bakuse ya minene na salaka ya kolali la bakuse to lali la ayibi mpe kusala mama na biso awa na kati ya wenzi ya makala na komina makala ayebani kaka na mosala na oyo ya kotongaka bana bitendi pona ko permettre bana basakanaka malamu mama yo oliofandaka na ndaku tala moninga koti meme foyer sur formation ayekoli kosala mo babiloko na ye ezosala en sorte que aluka ne kolesa libota na ye kobuka na te exemple malamu zaka malamu pona kolanda iya sala